Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Bonjour, bonsoir, et dépendant de la herbe Olanda Bisso. Et ça, ma soeur Marie-Grâce, Miss MG. Miss MG, à côté sur le Nabanda, qu'on a vu, on a Elambeli à Banapoto. Elambeli à Banapoto, Toba et Toye Kola. Toye Kola, Mutalaksanga Olamba Yeyo, Mutalaksanga Olamba Yeyo. Totambola partout, de Toba et Toye Kola. Avant na bandande na souhaita ki ba mes condoléances dans la famille surtout ou aussi ko bungisa penza eza vraiment tango passe toujours les kanango nzamba pesa makasi nzamba pesa mabota nyoso makasi en tout cas courage ilo na lobakara mingi to simba lo sambo ka imta ko consoler mitema na biso ka imta ko pesa kimia na mitema na biso na présenter bino eloko moko botama na 2017 moi na botama 2017 moi na pas ko la biaza na besoin na ngaza besoin na yo kotala te wazaka mwana ye e mwana muninga te mwana muninga ko edo pe ko leka mwana yo boti na kosi ba biso de débat misusu to kenda ba kini wana ataka ku kate keno andima ko te ko kende po lukie o lukie po aider donc MG Star Boutique tozala ba t-shirt tozala bleu belé za et moi na botami sika okola te. Pour le moment, tu as un t-shirt, un jogging, pesali, karaté, bon, mon tu as un chapeau, na biso, boy. Oh, ils ont mélangé, ou tu as un mix. Nangue tu as un mix mélangé, moi, si mon bala kola, tu as unisex. Et unisex, moi, si mon bala kola, tu as un boy. Beti doka, moi, boy. Yango yo ça m'a mela tona lipute est-ce que bien nango yango kendara na lipute kendara na nyoso et kendara na lipute kendara to za ba couleur ebele so lingi couleur de stoko ou la tête on va couleur rebelle donc merci na Bellevue TV ba o balanda Bellevue TV bo mona na siwana na siwana Bellevue TV beta www.mgstarboutique.com ba numéro de téléphone ezana dérangement to zo ka ba message na bino o eza important to passer pas Bellevue ba o ezala ke to répondre to solo ne to répondre ba o ya important te to bloquera pour Mansueza à toi la temps il y a besoin de sous toi temps faut travailler toi temps pour développer Afrique c'est le MG Star Boutique et botelo au mot bonnet na ki lo bazara et longo la chômage il y a na Afrique et longo la chômage africain peuple africain to ya bon moko bon on a présenté bien sous le lot à ça on a dit son mami Sendeke motema ya papi Sendeke la capricieuse Mami lobela yeyo ala service sous kolamba botelanga la mami bameko matata mwasi nzambe apambola bino wana tata mwasi akati bosala nzambe usala nzambe za facilité baoloba baobamba bino mabanga banini mais bosimbaka yesu oyo oyo bino bosalela reste botika ye mongo abundela bino ye nzambe apambola papa Charles nzambe abatela bino bokontinue osala nzambe wana ya moto eza bato bayebele te mais ya moto eza bato babongola motema nzambe akopesa yo babrebi soki nyonso to na mokolo suka bakoti te eza pasi c'est mieux ko préparer babrebi bakota po oyo nyonso to etikala ba mji tozosala etikala mais ya motu ya nde tokota bokonzi ya likolo ya wana donc sœur Mami Sendeke a présenté biso ba ingrédients na ya olambela lelo abana biso za na babenga oni taba ya mwamba lelo ndokolamba so ngaso na lambi na tira mwamba tale belo ka susi kanga makasi so yeza la siku mwa ye on ngena ye parce que mwamba sala ngonde ni donc to landa ba ingrédients na ye bon lelo toza na taba na biso ya mwamba moto olamba lelo mafuta biso totaki déjà na moto to présenter ba ingrédients na biso to sala bitungulu na ozoboka na kati ya mafuta na yo bitungulu bitungulu na biso totie tobwaki onyo na biso spring onyo ndembi tokiomekalinga marango mais tosalaki taba na biso na kati awa nomona totiaki céleri ai jinja moke na fin d'oreiller totiaki lisusu na litungulu
na muscade natokisaki yango na yango na kati wana etokaki po tabeza mwa makasi etokaki moi na pe moke na bwakaki na kati po elembisa po tabeza mwa makasi eza meme te moke na kati elenga po eza mwa makasi yango sikoyo sauce na biso tozosala en attendant ça on a dit que mon sauce tozosalama bosabone ko bamama bosabone bapapa na betano lisolo na besoin babone na bino po toza na fondation na biso Hand of Grace fondation toza na projet nango mais pour le moment tozoyede vraiment bana na Afrique toza na besoin tokende otangisa bana na Afrique tokende mpena kotangisa bana na Afrique koloba te ke oyo nga mona aza na famille nanga moto oyede okaa moto ya famille nango te nga na oketangisa bana na bafamille nanga te donc tokotangisa bana na ti bosabone tolingi na mosika tolingi totiaki natie tomate na biso na otia katikati yapo tabeza nango mingi te natie nanga kaka katikati nakoki te tabeza nango mingi te ya moke yango oyo na mosika naobosa na motema nanga papi sendeke babizu napesi bambote ebele papa abana wana si kora na biso nabosani mg oza na nini tomate ya pivoine bayekola kaka balamba kaka soki omoni eza na elibu moko boye eisi biso tosala na biso tomate pirika mokie ngai nasomenga soso nga pena ebila mpona kumisaka pena sose soki mosala madesu na ya soso nakosala songo 45 minutes pesa soso nango esalaka na moto bongo oyo nini eza na se na kaka moke so totia mai etoka mwa moke kaka mpo ngai ebima comme ça nde tokotia mai po totoka koatia mai mbala moko tokomona biloko na bulu bisenga po etoka otia sikoyo mai na biso yango ekotoka bon sikoyo biloko na biso sauce na biso mpena sola ngai ebimi mpo sola ngai ebima ata mwamba esenga mpe kaka ezala koso mwamba ebeli te ezala na kitoko te sauce na biso yango oyo totie mai tobatie mai yango oyo totie susu mai mpo etoka otia mwamba na otia mwamba soki mwamba yoko efe etoka ifo pene etoka biloko ebela posola mwamba elonga mposo mwamba ebeli te biloko ezala na gu te ezala gu nde mosusu ifo mpenza ebela edépend na ndenge mwamba no ezali biloko no ezali soki eza ebele okotia mpe mwamba ebele mais ekangama soki bloke te soki ndenge nini esiliki yango moko na moto yango oyo sikoyo ifo ebela mpenza ifoka ata 30 minutes etoka po mwamba wana ebela
totika yango sikoyo etoka 20-25 minutes tokozonga susu mpo mwamba pene ebela. Merci na bandeko nyonso bolanda biso tobongisi kamera na biso. Merci na bandeko nyonso oyo bolanda biso vraiment mpe baoyo aussi basabona. Merci nzambe apambola bino bocontinue osabone na Time of Grace. Time of Grace toza vraiment na nde tolobaki toketangisa bana na Afrique otala te kaka mwana na yo te yo kosala malamu tosala malamu totona mokili kozela te biso baafrikain mitema mabe bakongole bamitema mabe bona boye biso tobanda kolakisa mitema malamu yango biso tobanda kolakisa mitema malamu yango mpo bamisusu mpe balanda ngana tobanda kolakisa mitema malamu toloba mpe kaka bakongole mitema mabe lelo to biso tobanda kolakisa mitema malamu yango nalanda toza na besoin ane olokwa deja esili na septembre toza na besoin toza ata bana ata 5 soki yo ede toza ata bana 5 même plus nde nzambe akopambola biso mpo totangisa bango. Alors s'abonner na page s'abonner na YouTube na biso Time of Grace, s'abonner vraiment bandeko esala biso bien Time of Grace. Et so oza na besoin service à traiter balambela yo même ata na ndako oza na fete manifestation moko ya mokie na ndako ozanga te page na biso elambela bana poto contacter biso toza wana mpona yo. Ser mami Sendeki aza wana na ye biso boza desite soko olie biloko na ye ozala desite bao bayebi ta mosusu nano yo oyebi te meka ata kolambala ndako soni balambela baolambela nyonso baolambela yo donc toza wana mpona bino nde nalobi bosabone. Merci na Bellevue TV ane oyo na pamboli Bellevue TV 1 million d'abonnés. Bosabone to consommer Bellevue TV to vanda bandako boye film mo ezoleka kuna secret kitoko wapi film yango ma chérie nzamba pambola o zalaka yo ko changer te nzamba pambola yo maman Malongi vase d'honneur en Jésus-Christ. Bosabone na vase d'honneur en Jésus-Christ ko abonner za nango pas cité ozui kaka na fono kaka leur hôtel botala ba vidéo bo s'abonner te leur hôtel kaka bakomaka na abonné bakomi abonné s'abonner na anglais bakomaka subscribe au fini ka wana alo fini ka wana ena ngonga mo eza wana cloche no fini et ça biso bien tala ba vidéo et ça bien nzamba opambola biso la nga na MG Star Boutique mwana mwa botama na eka na 2 ans 2007, 2018, 2019, 2020. Na me awako, na me oko, awako ça 3 ans. Na me na fait awako ça 3 ans. Na fait awako ça 3 ans. Mon amour. Bon, 3. Chiffre accomplissement. Waouh. Bon, consommer. Si vous avez besoin d'en vraiment yaka. Vous en avez pour la vie, non? Sauce na biso toka bakisi mai bakisi pe bela pena bien to tika mo toka te toka tozonga dans 20 minutes à 25 to tika mo tamo 25 minutes tonga toza wana pona OK te debe do badia ibana kamana elambeli ya bana poto balamba kaka bayekula pegara sono kufutenga lo oyekola bayekola langue bayekola lamba bayekola nyonso na mokili bosabone massivement bosabone ebele na Time of Grace TV bobosana te mwana moko abotama mwana na botama MG Star Boutique eza marque ya mwana mboka. Sauce na biso vraiment on dirait belle balseno caméra mo na sauce na biso sauce na biso ya moyo ebeli yango tala sopenda mwamba ebela solo mobeso nyonso tu esili po soki mwamba solo mobeso esili te gu wana ezala kaka do fo ebela gua wana ya mobeso wana elongwa wana penda biloko ebima gu sikoyo yango ebeli tozosopa na nzungu na biso tala sauce na biso yango oyo
na biso ya taba na biso ya mwamba tata eza na sebe taba na biso ya mwamba yango oyo tozwi mai tobwaki totie na kati toka susu mwa ndambo seka biloko fo etoka po ebela bato mosusu babelisaka na bango biloko pena te batika moke na moto elongwe sosi na biso eza yango bloke pena te botala yango oyo po etoka ebalana na kati wana bomoni ezalaki taba ya mwamba taba na biso ya mwamba totika yango etoka tolia yango na kwanga esaka mo 15 minutes po biloko sebe nini sosi ebele te matuka makasi eumela lisusu 15 minutes kasi bon bato babelisaka mwamba te mwamba ebonga fo ebela mpola kotia yango eumela te soki banzungu ezikisaka la kotia yango eumela te anita chiboya oyo yango wana confinement nde makambo confinement esilanga na yekola liboki anita chibo na yekola liboki na ngana bongama na oya na yekola liboki wana esaka world atukanga na ndingaka na ngai loko nenda balingaka mingi aubergine na bwaki aubergine donc après mam nyonso tu babwaki aubergine na kati mpona lingaka mingi vraiment aubergine na biloko surtout na mbisi nani esalaka mwa goût natie aubergine na kati yango wana donc tokangi sikoyo ebela dans 15 minutes tozonga dans 15 minutes ozonga toya otala ndenge ebimi na olia yango na nini alia yango na kwanga ebone tobakisa bamine bakisa combien de kilo na obakisa bacombien de kilo mama na ngai nzambe na ngai anita chibo nazoya ballon d'or nazoya balobi confinement tokosabone biso nyonso na Bellevue TV tokonsome lelo secret 6e épisode ekota totala nini esuka bamoure ya Bellevue TV bamoure ya Bellevue TV so bozawa botia ba j'aime bosabone na Tama Press nzambe apambola bino tozela biloko na biso ebela elambela bana poto tokomi na etape na biso ya suka ya taba na biso ya mwamba oliango na kwanga nalingi sikoyo totala nde taba na biso ebimi biloko na biso yango ebeli po emonana pena bien eza nzonga ya chef ezalaka molai boye po ekota biloko na biso pena ebeli mwamba mpenza ebeli tia na scène totala ndenge ebimi mpenza ndenge ebimi toliango na kwanga mandoi mami yango toliango na kwanga ndo na biso ebeli tosuki wana lelo yango wana napesi bato nyonso tu mbote nalingi bino na nkombo na Yesu mama na nga paster mama Francine Lonza na paster na nga Lonza ba gros bisous nzambe abatela bino boza na motema biloko na biso yango oyo bosabone esala bien kitoko MG mwana botami 3 ans 3 ans soki ezokoka na mai awa en tout cas esala bien makasi nzambe apambola bino tomonani na prochaine vidéo baba wana ezalaki mami sendeke mami ya basendeke biloko na biso yango ebeli tozolia yango na kwanga mama na ngai kwanga yango olia yango naolia na confinement tobakisa bakilo bosabone ebele jim mpe kano jim ekangi tosali tolia kaka bosabone na Time of Grace na bosali te Emily Teyo mbote na yango oyo mbote na yango mama adik bosabone ebele mbote mama adik mama nto laka partager ça bien maman to adik totan ya biso yango te toki tolia donc
yango wana sikoyo na yini mwa kopesa mwa exhortation moke nzambe apambola biso nzambe apambola bino to continue toujours vraiment kocreye tosimba nzambe wana nde nalobaki bitumbu eza ya nzoto te eza ya molimo tosimba nzambe wana onga nasambelaka kuna onga nasambelaka kuna onga nasambelaka kuna te 1 Corinthiens elobi na biso 1 Corinthiens 12 ezoba na biso nzambe akaboli nyonso tu mpona nini mpona mosala na ye mpona mosala na ye yango nzambe akabola yo nga nasalaka bonga te nzambe akabola mpona mosala na ye alors tosimba nzambe makasi mo toboyi te mo bakijalousie wana banini ona totika ko bakijalousie banini totika barando totika nzambe aza bien nzambe akitoba oyo basili kokufa toleki bango na eloko te nono toza na bomoi tosimba nzambe makasi bandeko na nga nazoba insiste tosimba nzambe makasi mpepe oyo eza kaka eza mpe ya solo mpe nano esili te mosusu eya makasi yo osimbi nzambe te lere nzambe abikisi yo oyo olobi ke lokwa nzambe abikisi nga awa lokwa nzambe abikisi nga awa na continue le makambo mpepe esila eya tour mosusu wana makasi nzambe waboya biso mpo abinini ke non oflataki nga awa liboso ya mibale okei maladi mosusu eye ya bana maladi mosusu eye na bana na bahôpital ese koti donc eza vraiment wow toza na besoin nzambe ka protéger biso tant oyo eza ka besoin nzambe yo tovandi na distraction na kolangwa na komela na kinini na kitoko na kotonga na nini toza lokola banowe no ateyaki santa babwaki koyoka me mokolo mbula ebetaki bakomaki no afongola porte no afongola porte ezalaki te biso mpe tokoteya mpe ka santa bango bazoyoka bango bazoboya oyoka me mokolo yango korona eyeti biso nyonso babolongo na se biso nyonso babolongo na se na korona oyo tozela siko mopepe esila bo tozongela wana nana ya biso ti mopepe esila yo ozala na vie soki nzambe te donc ya bino wana Miss MG Miss MG appelle-moi Miss MG benganga Miss MG nga wana nzambe apambola bino merci nalingi bino mingi tokutani susu na video na biso ya nsima na ye biso na oyekola nini mpona olamba confinement elekani ta chibo nazoya nzoko insiste mpona oya yo yango wana balobi leka star aza star ye azala star ya YouTube te ye azala star avant YouTube Mimi Itonga fiancé bisous bye bye